Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Nonyo sobo sabone na Congo check check TV. Oya ezali TV na bino. Ya bana Congo. Nyonso. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Non Stress. Pour notre bande d'émission Nabino, Non Stress, notre bande de boss, on a Sambote na mon boss Motombo check. Boss abonné toujours na Katasit Nabino Congo check TV. Oizo meme la bino be émission qui to connaît émission Non Stress bo. Na essaye bien déjà na émission Non Stress naza wana kate pour nos ba musiciens. Mais naza pe wana pour na donc ba jar nyon surtout émission na prometteur qui bien déjà ke bozwango ezala babola ezala wapi na baki na kolakisa bino ndenge Congo na biso ezali ko tambola vraiment merci beaucoup na bandeko o bazali toujours dans ko benga merci beaucoup ezali makolakisa ke bolingo ezali vraiment nazomona bapel na biso salanga vraiment bien mais eloko na kolobake eloko ona sala ndeti pona makambu ya babola pona kosunga bato ezala raté ke na sala ngo soki pona ngamo soki pona nini non ezaki parce que toza batu to sambelara tozo mona ndenge mokili zo tambola ba o bazo souffrir bazali batunyo surtout lipa auto liaka so lipa kumisa nzambe pour tout le monde lipa wana ta musupona zwango oyebi passe o ya mona kate yango na kati émission na bino lelo émission No Stress ya Tania Weloli nazanga moko na kati plateau na memeli bino lisusu kaka maman moko boye j'espère que beaucoup découvrir ye na ba kombo na ima kamunyo surtout aza mwana histoire ya moke na mwa lisungi wakoki ko beta na wakoki ko belela pona bandeko na biso bazali na misika pona mwa lisungi j'espère que kozala bien bino moko boyo kaye na kati ya site na bino Congo check TV pona ko banda biso na pona kopesa maloba na kopesa so mbot na mutasa na sima caméra metitima garçon moko bien na pesi mbote na Zera Totokani merci beaucoup na les musiques na boba lo balango oyo kaka mabanga tokemba moko na liziba ya sije na biso mbote mama mbote mwana mama tala caméra bandeko bazali kolanda na mikili ya poto ekozala malamu na mikili ya poto kate pardon mona tiza na Afrique awa ekozala malamu bayeba kombo na yo kombo na mama Lisi Mukango mama Lisi Mukango avandaka wapi toza wapi toza na commune ya Lemba navanda na babala Kilinja numéro 3055/1 sima ya Pemi na Lemba nini Lemba Terminus quartier Gombele Lemba Terminus quartier Gombele mama Lisi to monaki na yaki kozona kwa wana ezali émission Non Stress ezali wana pona bino bato bazali koloka lisungi na kozala mwana lisolo mwa moke to kabolanga na wana bandeko bazali kolanda yo na mona ki ozali kobokola bana moko boye ya mike na imte soki bana wana bazali ya bana na bazali bakoko nanga ya nanga mwasi akufa atika bango atika mwana na mwasi abotamaki bien pardon o mekape ko fait comprendre ba bandeko bana wana baza bakoko na yo yaya na yo akufa atika mwana moko ya mwasi kama na moko wa mwasi wana kombo na Iza nde bazobota ye bana na balabala kandengo na soka bimi akei tango ozonga zemi soka bimi akei tango ozonga zemi aza bana kata pardon Iza ngo po babote bana bongo est-ce que aza normal ou bien te aza normal abelaka mutu mutu ango abelaka ebandi ndenge nini pe na âge nini ebandaki ye na ba 12 ans ti lelo yo bandaki na âge 12 ans na âge wana wapi kaka na bakendaki na ye na Equateur po mama na ya kufa pa na ya kufa ndele bake congé ba moni mwana azaki kitoko babungisi emaele ndenge wana me nzambe loko aza mutu amawa abimiseli ngai bana na nzela na ye donc si on a comprendre bien ye moko Iza wana aza na bana combien bana 4 ba filmaki bango bana 4 sikoyo na bana 4 wana bango nyonso to batangaka
naza mbongo atangisa bango te wana mususu ka bato makaeka bongo me tala kaka lisungia solo ezate wana mususu bakoki kokota classe ata gardien bazo nazo kokota bango te mbongo ezate ya kolia kuto ezate bongo na kokota bango classe na uzwa wapi siko omeka mpe koyebisa biso ndenge mwana wana iza nde babotisake ata mobali boyebi te ou bien ata sango boyeba ou bien comment na bana nyonso 4 mobali moko ata mobali toyebi te azwaka ngo na balabala bongo totuna ti toyebi te tomoni bongo na kokotika mpe milimo ya nzambe etelengana te ata naza na bozumuke abandi kokontinue kokola bango ata na pasi bongo na bana wana ndenge bota bango baza papa ou bien boza bien ndenge nini bien mutu na papa na nakoko yeba te me na mona yebaka ntango azwaka zemi na le aye toke na hôpital tosangi na luki mbongo na defi babotisi ye tobimi ka ndenge wana me batata bao nayebi bango te sikoyo ata famille ya papa ya Iza wana po famille ezalaka ya mama na ya papa yo moko nde ozokoka te mo eza te bokina te kolela na famille oyo ya papa Iza basunga ye aza mpenza na bandeko te papa wana azaki mpenza ya bandeko te ye ase akufa na ye ye deja kufa na ye okumba nanga mona bunda na yango kaka na nzambe na ngai sikoyo ndenge sikoyo abotisaki bana bomo eza te bokenda ta na hôpital azwa ta tonga ou bien ndenge na baba na biso hôpital ezali papa na docteur ayokelaki nga mawa apesa ye tonga soki te ase aboti lisusu ata mibale ti bapesa ye tonga aza na tio a na loboko basungaki nga na papa Mambengo na Saint Gabriel ya ofele asalelaki nga nayokaki ke bato bazolobaki asambela na église catholique yango basango bayedaka ye mpona mona basango bazalaka mwa na makambo ya koede bato ya bongo bapesa biso lisungi moke kaka bongo bapesaka na bango moke me ezokoka kaka te pasi eza antuka pasi ezali siko façon bovivre na bango siko bosalaka ndenge nini mpo bolia bato mawaka bakabelaka biso ti so bakabeli biso tole bato bayokeli biso maka bakabeli biso kaka ndenge wana ye mpe soki akei kaka le moko mona bimi akesengasenga na balabala ayelika tole to ana ndako te nini te ka bongo pasi na pasi kaka mwa ekuta koloba te e arriva mpe ke ye moko azwi mwana na ye abimi na ye mema oyo amuki wana maboko me abandi kotikela nga deja namoni abandi kolashe kotika me aza na tonga deja akomi omoni aka mayele akobokola te nyonso wana ezaka ya ngai sikoyo nakoki koloba ndenge nini sikoyo mpo namonaki ye azoloba alalaka libanda j'espère que kamingi te bakozwa ndenge ndeko mwasi wana azoloba Iza alalaka libanda nayebi te position olala na ye alalaka libanda ou bien alala libanda omoni lokola tozali esika famille boye eza esika famille te ye siko mpo akota na ndako lokola mpe abelaka ne bongo mona azoboya lokola veranda eza na nsima wana tandi carton na ye alali na bana oyo wana na récupéra bango tokoti tolali na mwa éponge na ngai kabo ebongo ata na malili ndenge ezala peut-être elanga ye alalaka kaka na bana wana alalaka na bana wana ebongo famille na bino mpe j'espère que boza na famille sikoyo elobaka nini ndenge yo moko obokolaka bana wana ndenge nini mpe famille ekoki kotikaki yo moko ozwa charge ya bana wana nyonso merci omoni na mokili oyo soko oza na bozwi bakopusa na pembeni na yo bakoasapproche na yo lokola bamoni bozwi eza te bazokima na bango me ngai neti nazali moko kati na mama oyo ayebi loba nzambe nayebi lobi na bango te mpo eza maboko ya nzambe nazwi na ngai ata bango bazokipe na bango te ngai nazwi na ngai naza kaka kobaluka ndenge wana na mawa nzambe sikoyo nayebi te estce ozwaka mpe litio me ndenge bokolaka bana wana to moko wana ndenge akendaka classe kuna bayebi ke mama nazalaki liboma mwa nde namona nde baya mike ezalaka mwa koseka mwa nini nayebi te soniko oui bayebi batiolaka balobaka mpe bamisu basi bamona mama ne tomoni azobamba bato mabanga mpole misu omoni azobamba bato mabanga ezaka pasi baseka baninga na ya mike mpe na quartier soki baswanima moke mwana Iza bango abamba bato mabanga basekaka tokangaka motema ebongo ata na poto oyo nde ezalaka ata bandeko na poto bozala bango te ata bazali
famille nyonso bandeko bazanga te bazali mais na lobi boye balingaka bato bazozwa soko zozwa te en tout cas oza kaka bongo bongo. Maintenant, j'espère que bino surtout beaucoup comme maman denga lobby na resepi lato qui est na micro baladaire pe bo mona pe image ya ye moko izana banana ye o eza émission moko o eza vraiment réalité ndenge zo lekala marambo belé zo lekala kisasa bandeko o mibali o babotisaka bato bongo bozala ta na mawa nayebi te soki eza nini soki eza bakisi bien soki eza nini mais tokozongela ngo na nsima bolanda nanu image wana avec Mititima. Merci beaucoup. Siko ata bande ko papa mo po yebite même place avant da yebite na yebi ni adresse et place bande papa bavanda papa bano siko bino mbale bo bakokuta na wapi papa bano kuna na debonom na matete siko nani mona liboso winner atanga na compte ba sangwa sembe noa basangwa sembe no mutu batangisaka et bon baba oh misuso baza oh ba tanga te bavandi ka bona ndako ba otanga te sikonde to lo babo na minute o mokili mobimba ezolanda yo ezala na poto ezala wapi na doki na Braza au France donc partout bazolanda yo liloba nini na aide nini ko kosenga po bandeko baza kuna basunga yo na makambo zana basunga kana lisungi na olukande na zabo na mwambongo mbongo posa na ngoni mbongo toliaka na bana to batia bango ta mo provision ta sac ya loso. Ok, merci beaucoup. J'espère que Binomo Boyoki est vraiment passé. Boyoki vraiment dengue Isa Yemoko à Utikoloba, Siko Tokomeka, Ko Yoka Lisusuba na veni na micro baladaire. Merci beaucoup. No, te tola na bano na balabala. To ana ndaku te loko te lopangu te. Batata bano tata bano akima bana sonaka bana 4 kutola na balabala mukela tshela lipeka data kwa mulonga sombo kwa ngulungu mulonga sombo na besoin ndaku na nyoso na mwambongo tola na bano na balabala to ba fazer bosunganga pe na likabandaku na bano na balabala to ba fazer kolia pe pas tola na libanda tozaka ndaku kolia pa bilama to pe to na ngote lokote tala bana baza bana kutu ba otanga te ba pe ba kayete to la kutu bana to pe na ndaku te moi ba sapato tina pe bana na mo bilamba ngamo pe mandino moi pièce ali puta moi éponge moi mousquetaire sika moi babuti ata babuti ata be babuti laksa buti na alata yangoyo wa chocolat wata mwindu yangoyo babuti na natanga yangoyo na mwana lipeka bebe na pe na ndako la na ba note yeyo Catherine bebe ngo yeyo natambo na lipeka yeyo tala caméra tala ekuna te. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman Nangai. Toko koyeba kombo na. Kombo Nangai maman Grâce ya Mboyi Modire. Et maman Grâce tonga ki to pozoka quelques questions pour na de konabiso ya mwasi Isa ndenge bazo botise bana. J'espère que bino boye bien. Est-ce que bapara ya bana ngo bazali to bana ngo babotama na papa moko to baza ba papa. Merci mingi na question posée nga vraiment to mitungisa maka mingi pona mwana o azana bana mine bana tata to yebaka ba parents bana wana te donc mwana zo souffrir azomona passe na bano azwi mokumba pesi na leki ya mama na ye malisi azo souffrir ye pa na mobali te na musala te ana passe en tout cas bano bazo bokwa mabana passe bana mawa. En tout cas, tous souffrir mingi pour na bana o. Siko moi liloba nini na bandeko bazolanda na mikili ya poto.
En tout cas, na pesi bino nyonso mbote na mboka mikili ya poto. En tout cas, bosala lokola bana nzambe bosungela biso mwana oyo. Azo souffrir moete. Azo mona pasi aza na maladie, aza na problème na mutu. Azo bota bibota bota. En tout cas, bana baebanité, papa na bango baebanité, tozo souffrir makasi pona mwana na to ebite so bokoko sunga biso. Mais na ebi ke fo bo sunga biso po boya bana kati na Yesu. Merci beaucoup, maman Tosepe. Bonjour. De comment tu te connais quoi kombo na? Olga Bintu. Olga Bintu, tu n'as qu'à te poser quelques questions pour Nande. On a vu sur moi si Isa ndenge tozo mona na ba nebele bona habiter ceux qui moi lilobe kokoza. Lilobe kokoza la bato ba botsa ka batika ko botsa po na Congo o pas ces aliments que zali ba famille ngo pe muto ko sunga pa zate mais azobota bana kitoko muto ko salisa zate soki muto aza possibilité ya ko aider na banana akoko charger na banana tangisa ta banana abokole oto ya baluki ata mwa moyen tata mwasi na bango ateka po babokola bana wana mais bato babotisaka bato maboma baza mitema mabe makasi baza mitema mabe makasi yo kobotisa moto ya liboma yo ozoleka no mosusu omona mwana na po sunga ye okosunga ye te olingi kobotisa kaka moto ya bato mais soki possibilité monani bokoki koede ye tata mwasi nateka na kwana po mwana na msusu liboso atangaka wine atangaka misusu batangaka te balukela ata mwa mbongo ndambu bakoki kopesa ye abanda koteka na nanga na minga oloba te bato babotisa ata maboma batika kobotisa ata maboma bakisi na bango baluka bato nango batika kobotisa ata maboma na suki wana. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Metitima, merci beaucoup Naimage. J'espère que Bidonio surtout Bouti Kolanda, ils ont vraiment passé vraiment na bandeko basalara bongo bimon Bouti Kolanda ndenge Isaïe moka lobby na bana veni ndenge ba lobby émission na biso et comme koke na ona suka to kende musika te mama to komi kokoma na suka émission na ebité sokoza na numéro de téléphone ou bien moi liloba suka moi senga moi lisungi na bandeko bazolanda yo na mkili ya poto. Merci pour na micro. Mkili ya poto ka te po basilika oponi bolobara poto partout na monde ati. Merci. Merci na parole na yo. Ya kolia kutu ezomona na te. Bana ba makolungulu classe bakotaka te. Na uzo appareil wapi? Naza na appareil te. Wa koyokela nga mapa sombelinga appareil. Bopesa nga mbongo ya koteka. Posa koteka na teka mbongo naza na fonte pasi ya kolia ezate pasi kovanda na bona pasi makamoso pasi opa kolinga solola nanga na nzela mama journaliste na numéro ya téléphone na ye mama kopesa bobengi mama ayebi nga na zaka nanga na ndaku akopesa to kosolola soki bopesi lisungi ekokoma na nzela mama journaliste pasi ezate na kozwango problème ezate. Merci beaucoup, j'espère que Bouti koyoka mama na biso ndenga leli bandeko vraiment bokanga mitema te soki ya kosungezali bopesi soki ya rotinda mwa basapatu bino mo bomoni bana mike wana mwa basapatu bandeko la biso bozala mikili ya libanda mwa basapatu mwa chemise bana mwa nini botindi mwa biloko ya classe ba chakoze ya mukongo surtout mwana na liboso na mona za vraiment mayele vraiment kosunga vraiment et kosala vraiment bien na mitema mawa yango tozolela toujours et pas na bino. Merci beaucoup na confiance bozo pesa biso. Merci beaucoup na mon boss Mutombo Check TV. Merci beaucoup na balandinyo surtout oyo bazali kolanda biso na bosanité na pesi susu. Merci beaucoup na Rachidi Debache maître donc bambote ya yo. Merci beaucoup. Nous avons un appel, un message, toujours bien. Merci beaucoup na bateau bazo soutenir ngai, ko soutenir quand je dis que soutenir zakate pour nambongo na appel, ba conseil moi liloba ezo sala vraiment bien vraiment. J'espère que numéro na téléphone ils a déjà wana et code mboka déjà boyebi numéro de téléphone na pesa déjà wana. Waza posa lukanga na Facebook Tania Wiloli ou comment na na Facebook moi ba demande ami ça la moi bien, moi ba appel ba
koyoka bino quoi koyoka bino esalaka bien. J'espère que tokomi na suka ba remarque pe esalaka toujours bien, surtout vraiment ba remarque. Donc nga naza wana pona bino naza mona musala pona bino, donc bino pe bozala na pona nga ko soutenir ngai na mama lobe esalaka bien na pesi mbote na ba enyon surtout balandaka émission oyo non stress bo s'abonner toujours na Congo Check TV et surtout vraiment na émission na bino non stress ya Tania Welolu Mwasa Mandefu mwana mongala. Oui, je suis là vraiment pour vous, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup na bande konyo soto kutani na mokolo ya sima. Merci beaucoup. Congo Check TV. Merci beaucoup. Congo Check TV. Merci beaucoup. Nonyo sobo s'abonner na Congo Check TV. Oya ezali TV na bino. Ya bana Congo nyonso